On l'a mouillé bien. Ouais. Ça en est Kassiko. Bon, yo normalement, là, la lande de Konofo, Fongolanga, Poto Lukamoye, Théo Bimsokuna. Yo, les gars, na TV, au sali témoignage, na Kosima, selon vous avez oh, yo, Fongolanga, na otia pression pour Biso, Théo Bimsokuna. Olobi? Ok. Et vous, ça la combien de temps? Ah, oui, numéro là. Et vous, ça la combien de temps? Ok, dis-toi. Alors, voilà, Ochulanda, Izali, Poli, Moko, Yaba, Congolais, Azana, Katia, Bolo, Osikoyo, mais, Sakayon, ça, après ça, Ayokadamanaye, après ça, Mbongo, 500 livres, à la TV, à Kosaki, Azaki maladie, il y a abonné pour n'habiter. Après ça, 100 livres, le reste, à 400 livres, on va voir, ça, il y a vraiment oublié ça, et le col à les cacher dans la TV, Kosa, dans ma bêtise, je suis dans la prison, parce qu'on va déporter, on va déporter, écoute, va déporter. Alors, le monde nous au pauvre bazo ça là, pauvre bazo contre batute, les pauvres bazo ya pour affronter là, à tout mieux. Alors, tu vous voyez, vous yo kabino moko, makamuni na woloba, ndenge nini, sakayon sa, a futa la tumbongo, on a 4 personnes, où il y a futa mbongo va les gana TV, parce que ça va miracle à l'okuta, Nicolas zo sa mandengwana, papa c'est mingi go ba ni miracle, sauf que beaucoup ça on a quitté, avoir intimidé mon tapé si mbongo va les gana TV ça miracle. Il y a un miracle à sauver les années. Miracle, nous avons ça nous sommes comme un pasteur, à comment forcer, à niveau moins que ça, un miracle, à comment continuer de garder que ça va être un témoignage, à comment qu'on va dans la place où on va témoigner, il y a un moment comme Goloba. Et c'est mieux que vous êtes dans le faux. C'est-à-dire que ça, quand ça, à Zanganga, à dans le faux, la bande pendant 2011, Negindama, et vous avez commis contraint comme un souka. Ce qui est en modalité, nous allons pas signer pour nous pour nous détailler. Alors, bateau, nous sommes à Kendarakuna. D'ailleurs, bien que, Namaboulou Manzengele, si des opes Samakuna, qui nous des opes Samakuna, pasteur Yemourazou Sa, qui nous madame la fille à Bimrana Bango. Nous trouvons que tu as awa, à comme qu'on a un serre bijou. Il y a changé à Bakumo par rapport. Et c'est à Rolonga Congo, il y a un kosi, olive, pièce, à Okomansiko, un kosi, Sakayonsa, bijou. Pour éviter, il y a un répondre. Le wana ezalaki information et outil pas proverbe que sakayon ça après ça va tout ba mbongo ba ega na TV va témoigner nikolo nzamba mo bimsamo poisa nzamba zulu samo poisa ba mo ba ko tubela misala ba on le basala mais lo kwa mara mwali miracle la solo ezali nzamba salaka penza mabatela. Alors Kabila a tué tout son parcours, tous ses proches avant de fuir le Congo. Alors, dans un semaine, la ministre, nous sommes Kabila, bah, où il va outil MLC, bah, où il va outil, bah, Kengo, bah, où il va outil un peu partout, bah, côté dans le gouvernement, où il tout bien le gouvernement, il y a Titanic, parce que Titanic, ils allaient bateau où il, et tu la ramaille, bah, qui est négligé par André Kimbuta, bah, après ça va mbongo, pour Kimbuta, ah, donc c'est bon, bah, terrain, on n'est pas au Kunda Bango. Parce que là, il y a bien que Kabila a dit Kazo Kende. Si on a dit discours à Kabila, a lancé le défi, a dit jamais qu'on va Kazo Longwa. Écoute, il répond, il dit qu'il n'y a pas de crise, ni de guerre à l'est du Congo, c'est-à-dire à confirmer qu'à Somba IDPS, à Somba Palou, à Somba Champion Bemba, à Somba Opposition Yoso, et à confirmer que Moutouné Kamere, Nenga Yaki, Kouboma IDPS, à couvrir Maramozo Tambola bien, c'est-à-dire opposition à la société, puisque dans le Parlement, tout ça, Moutaza Kuna, à la pire petit naïe, un Congolais vandalisé, Moutaza Kuna Nani, na Sénat, Kengo Yemoko, Congolais Mazali Rwandais, tout, c'est-à-dire, qu'ils ont contrôlé armée et service secret,
Nyon surtout, Eza Nabatutu. Et puis, il répond à John Kerry, Obama, Hollande et Kobler que la RDC n'a pas d'injection à recevoir de qui que ce soit. C'est-à-dire, Makamou, il y a beaucoup de pour respecter la Constitution. Makamou, il a changé, il y a lobby, il y a besoin d'injection, c'est-à-dire, à lancer dans le défi. Kabila a raté l'occasion d'assurer qu'il va respecter la Constitution. C'est-à-dire, il a raté cette occasion d'assurer la communauté internationale qui va respecter la Constitution. Il a raté l'occasion de se réconcilier avec les Congolais. S'il était sage, il a dit, je prends congé du gouvernement, je vous dis au revoir et bye bye. Les gens allaient oublier. Mais il a lancé un défi aux Congolais. Et puis, dans le Congo, et le Ozo Kamsabiso, tous attendent officier mon côté, tous attendent soldat mon côté congolais, quoi, ça m'a yélé. Oh, tout bazali wana so ba loka bango te ba bazo banga na lobi yango ba bazo ba parce que na Congo tous na officier à mon côté comment nous konzi ba M23 mutu oyo asomba ba arme ba bomba ma congolais mutu oyo aboli plus de 18 millions de congolais mutu oyo azo bebisa Congo c'est lui le mal du Congo azo infiltré armée na biso aza na liboso na bino azo ba na Congo tous bien azo pesa ba bilan ya ba mai ya ba courant ya ba diamant ya ba mini oyo tekani oyo bino ba Congolais bo profiter na ngote même courant boza na ngote bino bozo betile maboko. Alors na yebite na mona na mukolo ya zoba lokola mukolo wa pobote na mona na zoba lokola kenwa donote na ba mobuti c'est tout bazana mukolo qui a travaillé avec Mobutu qui a été au sommet avec Mobutu. Comment tu peux te rabaisser jusqu'à un niveau il y a aucun comment obéter la vanne pied maboko. Mon vanne wana un Rwandais, un illettré, un zengi, azo pesa discours, bino batamayele, bino bako travailler na un grand leader au roi Mobutu, au vanne wana obéter maboko. Alors ils arrivent pas si mini. Alors bozanga dignité, bozanga momoto, bozali bazoba, ndenge moko na banyama. Heureusement le ridicule ne tue pas au Congo. Naina tunasko nani vraiment asombela Kabila Bilamba. Nani asombela génocide Bilamba oyo. Fallait que vous gardiez à Sarajevo, à la Sarajevo. Comment vous êtes ici pour Elamba et les Ninagoza ici. Peut-être Elamba président Bino Lati, avec les Ninagoza meeting de la nation, Elamba m'a délabré et a dit tout côté et a mamie aucune famille n'est épargnée à la RD Congo. Nous allons écouter Mboka. Nous allons ezobeta. Mais Mukonzi Oyo a défié les Congolais, a promettre que a un bilan positif et pourtant a échoué dans le domaine nyonso. Franc-maçon, créateur des témoins de Jéhovah et mormon. Franc-maçon, Ezali, créateur des témoins de Jéhovah et mormon. Alors, bino batbolo bakanga na nta témoin de Jéhovah, na nta mormon. Vous avez un franc-maçon. Ce qui est sur le nouveau côté à l'autre, ce qui est beaucoup de un sataniste franc-maçonnique a commencé dans le 18e degré à témoigner. Ça, il y a Facebook, il y a forme son. Batunion surtout, beaucoup de la Cyril Motogo Oyo, n'a outil qu'on révoqué à Manchester en qualité de président, parce que n'a pas de président. Nam organisa communauté à Manchester, nous na sala na minute la plaebi, nam tunazaki malumalu. Donc on a travaillé bien na longoli, mais atikali président ou bien atikali chargé ya kokunda bibi. Ce qui mutu akufi côté kuna il se démerde bien, azo travailler bien. Ce qui a rambo, ce qui a bomba rambo, a bomba bibembe d'aller à monter ngala fundi et d'aller rambo. Mais na yepo batengela la benga bibembe talo wa aller rambo ba sana mo ngana yebi. Na travailler na aider dans les pays tout ça na musala na mona qui a travaillé bien des bébés se sont bien le côté des bébés to toucher katika la kuna mais côté président ya Congo ya ba congolais a ko zalate pour ça combattant a la responsabilité atambola na ba kuti pe a mal entouré alors on est surtout on va côté les cambo ou bien côté là a ko sambo le ko la mo wakala parce que ngata on a après dans la bébé le même monsieur Cyril aya batumanda kunanga ba omonanga pona be mission nanga et puta be mission zo sunga ba mais bato bazo bimana ba sabat bato bazo yiba bato bazo langa ba mo tamo ya ba whisky na ba poche mo pa da groupe na bango nano akenda kunati garçon moko awa eli oyo
azopesa na basi aza na groupe abana moko ya basi azwa asalisa bango kindumba ye kuta bini client na ye combien de fois bafundi ye kazobima na basi ya bato alors un président ya communauté akozala te kaza ndumba akozala te kaza soulard akozala te ke akotaka na bandako ya bato ayaki epa na ngai ti bien mpe pase erik na minuit na biere na maboko le azokenda eza basataniste akokende te na biere na maboko c'est-à-dire eza manque ya respect yango moni nazwaki biloko oyo nyonso tu na révoke ye aza sous président communauté te nasengi na Hippo Makela asala intérim parce que Hippo azali intellectuel aza garçon moko aza na sérieux aza na passé mo mabete na mboka oyo asangana na ba James Kelekelo na bato wana nyonso tu balingi kozwa pouvoir osala na comité provisoire parce que biso toza na biso kaka baconseiller et puis ntango esimbaka te toyaka koloba donc oyo na okotela ye akosambwa lokola mbongo ya kala alors bato beye batuninga babi problème le pasteur oyo akoyaki epai na wana 4h du matin eza nani botuna pasteur azala na rochdel na 4h30 epai akoyaki akosala nini na ndako na nga akopesa bino réponse do mpe ozala malamu botuna ye akosala nini na ndako na nga alors nazwi bacomplainte ebele baplainte ebele bato babi pasteur nde tozotala tv eza na garçon moko aza na problème ya harmonie ayebi kolata te omona alati pantalon rouge veste ya bleu tricot na kati ya chocolat donc ezosala biso miso mpasi na tv yo lokola ozalaka mpe oza sape retraité oyebi kopesa bacours ya harmonie bengela biso bienvenu bobanza oyo yo obengaki matirin parce que ayebi kolata te azokisa biso soni aya na manchester na mongalema ata 2 semaines ya training ya koharmonize bacouleur alors ekomeli bienvenu bobanza yaka ozwa cours ya koharmonize bacouleur ekozala malamu mingi mpona yo alors tolobaki ete témoignage ya franc-maçon et satanique Maurice Kaye ex 18e grade alobi bato ya mono na batémoin de Jéhovah bazali bongo bato ya franc-maçonnerie bango mo bayebi alors bato nyonso tu oyo bakomeka kotia Cyril Poua parce que na suspendre état que président de communauté na tikali chargé à Bokunda Bibembe c'est-à-dire les apôtres moko kitoko oyo yako continuer nango oyo biso se reconnaître à travers bien et vous amala mingi Kabila avait tué tous ses proches avant de fuir le Congo pour sengi na nani ba politicien nyonso ba ministre nyonso oyo MLC oyo ba trahi pour MLC banda ko trahi banda kala ti lelo banda ba trahi banda 2006 ti lelo ba passe nyonso okuta na ngo eza MLC Jean-Pierre Bemba azali na armée na nyonso mais akima mutu azali na armée na nyonso akima parce que Kabila akotela na ndako akima likolo ya mbongo e soki na bato bazokanisaka Jean-Pierre Bemba akobima lokuta poske bato bazosalisa ye basengaki na bapays moko endima ye lokola aye kovanda kuna France aboyi Belgique aboyi na Portugal pays na ye eboyi c'est-à-dire bakobimisaka ye te sikoyo epuis mutu moko te azozele na Congo alors tokeba nango makasi Olive Lembe akomi kingo molai lokola tendon na liwa azotambola na yango oli avanda te azokontinue kopima na miso ya bato ezosala soni mingi akomi lokola dindon alors mokolo kengo na bamobutiste nyonso nano namona bazoba lokola bango te bazanga personnalité bazanga dignité tokompare bango ndenge mona banyama parce que bakoki kose ridiculize te bakendaka kolandaka mwana rwandais mwana oyo aza na niveau étude na bango te mwana oyo aza caporal na armée akokani ata na maréchal Mobutu te mpo te okende ozala oyebi soko oboyi mwasi ozobala ya sika bakokompare na mwasi na liboso alors soki mwasi ya liboso alayi malamu kitoko yo ozwa mwana atekaka pondu okomisi ye mwasi ya ndako obie boyo okomisi ye mwasi ya ndako bato bakomona ke oza ya koloka ndenge moko na bato oyo baza ya koloka parce que babuta gloire batambolanga inclan idée lokola Mobutu Sese Seko metala ndenge bazosambwisa Mobutu na kolanda mwana rwandais alors tolobaki te gouvernement oyo eza gouvernement ya titanique parce que ekoflotte na Kabila boye bango na titanique atokoti na première classe atokoti na deuxième classe moko te abimaka vivant parce que bato wana ememaka bato nyonso tu ezalaki breaking news mpe nouvelle après faire lelo journée malamu nzambe nanga azala na bino
Proverbe 30, l'homme bolanda, intégrité ou bien la flash.